have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et la bino partout bozwami. Avant que bande émission na biso topé saka merci na Seigneur kolala kolamka na mama eza habitude tezaka ngolo nzambe. Baba kuku oye ba vrai ba abonné na nga Cuisine Yannick na bino yeyo aye soki na fongoli ba caméra na nga feke likambo ezali ya koloba soki likambo ezali te Cuisine Yannick TV akoya te soki toye feke likambo ezali bandeko na nga bongo te. J'espère bomoni miniature wana très bien miniature wana eza bato ya théâtre na biso o bazo jouer na équipe ya SB Mubimba na film na biso ya Destin Croisé nde makambo bokota bolanda live na bokebi nyonso partout bozwami bana mama tellement film na biso eza elengi na film na biso lelo tokota la 5e épisode bana mama bokota to consommer film ensemble olingaka sila bisal oza Abakouk au vrai Abakouk to consommer film na biso rendez-vous 18h30 sans oublier beta sila bisal officiel landa film na bokebi nyonso. J'espère bomoni miniature wana miniature wana eza bato ya théâtre na biso basepelisaka biso toujours oyo tozalaka na bango basalaka mosala na bango tellement kitoko bango nyonso na kati ya équipe ya SB bazo cartonner ba rôle na bango très bien komona lisusu na minute oyo bandeko na nga eza koyinda balobi mabe koti na kati ya terrain ayaya bino moko boyebi Cuisine Yannick TV azalaka na banki ta lobaka bana mama kotala na famille ya mama makambo toujours moto ezopela kuna bana mama na famille ya mama makambo moto ezopela lisusu ya makasi ya kolokoka vraiment mabe koti nini koti na kati ya famille ya mama makambo bandeko na nga mabe koti ya makasi kozanga Yesu eza pasi pema bandeko na nga mama makambo oza mama ozo diriger famille na yo o balobi la famille est sacrée mais kotala mama makambo ndenge azo jouer kuna na kati ya famille na ye bandeko na nga mabeza makasi ya koleka kotala Omar akenda poto abala mao 17 ans passé bandeko na ngai obala jeune fille mon boye mwana muke mwa fleur otika epa na bino boye bibiso basi nde tozalaka bandeko na nga moi ça za lokola fleur faut ko bwakela ngo mai air nyonso po azalaka toujours ngebu kitoko bongo te bala mama bongo te Omar akenda poto 17 ans Omar azalaka na poto bana mama abala mwasi atika mwasi pa banani pa ba parents na ye ba parents Omar nani mama makambo bandeko na nga kuna suka mama makambo azwa mwasi avandise na kati ya ndako nde tomona kala ba famille nde eleka surtout biso ba bantu makambo elekaka trop na ba famille na biso omona ka mobala ke poto mwasi akomo ya tuta pondunika basani ezala na bongo to boite mais oya alir o mama makambo akenango likolo makasi mama makambo akomisa maoboyi Linda Nomi balambaka te basala ke loko te kaka Mao kutu suke mutu elongo alataka na kabelo te periki te mais suke elongo lokwa a papi liboso bandeko na nga eza somo ya minene nini ekweli so na memeli bino tolali tolamuki totali susu na mkolango su tomona ka voyage kokaka te Omar azoya voyage koki bandeko na nga voyage koki batala Omar aye bakaseka Omar pa ya ye moko nga pe na moni mama makambo kaka Omar ya ye moko parce que ayo tala mao mais ba moni Omar aye deux personnes aye na mwasi
bana mama ayaya mabe koti ya makasi Omar ayena mwasi nani Flore mwasi ya poto pendant 17 ans Omar atika Mao akenda poto bino mo boyebi ka ba réalité poto ango fozwa pe momi po papier pe kita po makambo efongwama Omar azwa vraiment Flore a confirma ye alui Flore abino memo tina kino en famille nanga Omar ayena Flore na kati ya ndako na bango azobosana ke na kati ya ndako na bango Mao avanda kabande konanga esala pasi pe Mao kakake kakakaka bana mama Omar ayena Flore na kati ya ndako na bango heureusement kutu bandeko nanga Mao akendaki matanga pa bandeko na ye bandeko ne babengisaki Mao babiakende matanga mama makambo akora ebeke Omar azoya alobi mama nani Mao ndengo alobi ke matanga akende matanga jwa kutu saka bilamba no kende soko sisi bongo ya ponini mama makambo bula mama makambo ezalaki ke Omar akoya bango ba récupérer ba biloko akoyela Mao parce que Mao akozala ko empêcher bango bazwa bana mama yongo mona ka calcula mutu eza calcula nzambe te mama makambo azo calculer makambo mususu nzambe pe kuna azo calculer oya ye mama makambo kanisa ke Omar oya ye moko oyela Mao biloko Omar amemeli bango Flore bana mama bino mo bebi Flore bambu ye pa sakanaka te Flore ipa pesaka makambo amemeli bango Flore bavandika bwena ndako ndenge ezalaka boyambi ya jika uchi poto ndeka ezalaka mama ko Omar alobi mama makambo abi Omar nalambela bino fufu bien nalamba ni Omar abi okokolamba semu te lamba ka fufu mais Omar abi normina linda boza pourquoi bino bozolamba te mama kende kolamba mama mutakoli boye normi encore normi ayebi nzambe normi aokelaka mawa normi alobi biso tolamba na biso te mama lingaka ya mawa lamba Omar siko agela ngo Omar abi yo foke ba makambo zolobe bandeko nanga ake ba makambo zoloba bongo Mao akoya ekosuka ndenge nini parce que Mao ake na famille na ye probablement Mao na prison wana Mao azalaki esenge ka bakosa bongo bakosi ke koko na bango akufi Mao fa ke matanga kokenda Mao siko Mao esika ke kuna ake na famille na ye amoni Teresa amoni ya Marlène amoni nani ya noko lule ba sepeli malgré lula oloba pourquoi yo ya yo za mwasi babala mais Teresa alobi mwana mama na nga na sepele ya makasi na meliso ataji na lesa ta yo bandeko na nga bomoni la famille est sacrée soki bolingo eza na famille douleur a moko ekomaka bino nyonso botala ndenge bayambi Mao na famille vraiment mona ki amankaki bandeko na ye bomona vraiment esengo na Mao akomi koseka na Mao akomi kolia o sentir vraiment sourire na vie ya muninga bandeko na ngai ezaka somo makambo eza somo bandeko na nga bokota to consommer épisode na biso 5e épisode lelo bandeko na ngai bokota to consommer 5e épisode na biso to yeba ekosuka ndenge nini bandeko na ngai parce que Mao akoya bakoyebisa Mao kokota te obia zonga bakoyebisa Mao tika lobi evanda bandeko na nga mabeko ti bokoma na ba commentaire s'il vous plaît bokoma na ba commentaire ekosuka ndenge nini Mao avanda 17 ans Omar amutema mabe Omar ifala koyebisa déjà Mao kenga na zana mwasi na nga zwa pe tana osluka vi na yo bozwa mwana batu bokoti se na prison bozwa mwana batu botie wana achata perikite achata bote te ala tata kitoko te bokomisi ata ba mansi akutu na va bien mama kambo boza somo boza somo bandeko na nga parce que kotala 17 ans 17 ezebele 17 ezebele bandeko na nga 17 ans na kuto mara ye poto azwi mwasa okipe kobota mwana pa bandi classe bandeko na ngai mabe futaka te mabe ezokota makasi na mama makambo ekosukela mama makambo ndenge nini bandeko na ngai kuna pe na ngambu ya Mao eza koyinda parce que na ngambu ya Mao papa na mama na bango bakufa mais FM Teresa nguli azali nguli abetaka oka vraiment pomba nguli abetaka tala te toyeba te bandeko na nga nguli akokita kinyo beko suka ndenge nini parce que ya Marlène alobaka ne ete bino mo boyebi bandeko na nga mais kotala na ngambu ya nguli
eza matata parce que nguli pa otika likambo te 17 bovandisa mwana mama na nga bokomisa boyi ya boyi siko oye malgré obalaka na oye siko oye ye lisusu te omemeli biso flore bandeko na ngai mabe ekoti filme eza elenge film o bandeko na nga eza elengi eza na retard te bokota to consommer film na biso babakuka style abisal babakuka bandeko ya cuisine ya Niki TV bokota to consommer film na biso eza retard te bana mama eza retard te bokota to consommer film na biso na bokebi nyonso partout bozwami parce que makambo eza ba histoire vraie o ezosalama na bafamille ezosalama surtout biso babantu soki mobala ke poto ekomi lokwa mobala ke na lola bandeko na nga mobali soka ke poto peza ka ke okelelo bandi kozwa lelo poto eza pe procédure poto eza na ba réalité na o batu mususu ba eba raté na Afrique bandeko na nga mais esa la ka pasi parce que Omar asali mabe Omar il fallait qu'il bisa même bobo ke bobo na zana mwasi koto tala Omar abombela pe bobo na oyeba te bandeko na nga siko bobo akomona Omar na flore sila abombaka na ye makambo te bino boyebi sila lobaka sila koloba ndenge nini ekosuka ndenge nini bandeko na nga tellement filme na biso ekoti elengi 5e épisode eza grave okafana 5e épisode eza grave parce que Omar aye mabe bandeko na nga Omar aye mabe abala kuna ayebisa même mama bango te ayebisa même bobo te parce que bobo aza pire bandeko na nga ayebisa tate bobo bazolela nyo tu pona omao atikala wa mao kuna zonyo kwa mama o sala to bengisa mwasi na njoka de kuna azala makamuni asalaka mibali mofo bozala pe mitema malamu moso omoni kolingi na petit certé yebi c'est vérité balobi toute vérité n'est pas bonne à dire mais quelque part etikala toujours vérité libéraka ozwi mao kanga mao bo etufa mao bo tia mao na prison 17 to lekisela mao tana ye ya 1 euro te ya compte bancaire te ya téléphone te mama makambu boko futango bozolona boko futango kaka na bana na bino na batu misusu te mama makambo oko futango oko kufa te fo omona na oyo loni fo mona ngo esala passe na mao mwasi fidèle et que soukele ndenge nini bandeko na nga et que soukela mao ndenge nini bana mama bokota tolanda émission ne bandeliti souka et que ça la bien makasi bandeko na nga et que ça la tellement bien cuisine ya Niki TV alela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye bana mama na film oyo eza koyinda destin croisé bokota to consommer film na biso lingaka sila bisalu ye wana mams sila bisalu bino moboyebi kaka mwasi ya propre atika kabelo na défaut azolia toujours na leki na ye mama leki aisha koko wana bomoni bango ndenge kaka ezalaka mode ya tournage ndenge kaka ezalaka bandeko na ngai Mam azoloba to consommer toujours film na biso to tika ba publicité bandeko na ngai ko zape publicité te tika publicité eleka olandi film e bandeli tisuka oko sepela film asila bisalu jamais kuna erata kuna oko zape te kuna bêtise ezate kuna conseil kuna éducation kuna morale kuna oloba fanzambe pambola sila bisalu ndenge ka baliaka mam si bon appétit tellement film ozosela biso wow film akitoko mami sazolia bio na bio bandeko na nga abia ninga kolia bio na bio ebika ba bio ko yesa njoto makasi bino mobomo na mami si toujours jeune, toujours trop belle, toujours très magnifique. Number one, Nzamba ba trophée. Wana yisho koko. Na kati ya SB, bazo consommer toujours, bazo sala musala na bango, mode à tournage. To consommer film na biso. Bande konango linga kasi la bisal de pro de loin.
to prier pour une équipe ya SB, to soutenir Mams na biso de pro de loin, to consommer film na biso na tous les domaines. Ozana ba bord 7 fongola 7 bord tia ba publicité leke bandel tisuka ko zape te tandenga binela ba ange na ye, tandenga sepela pona ba ange na ye mama boye bazui wapi. Nulle part ailleurs, seulement na kacha SB. Kozala na mama lokola sila bisal. Baba kouk ezangolu. Baba koukou oye. Maman na biso toujours azaka nesengo. Mam si mama d'amour. Botala ka mam si ndenga za. Wow. Purchase your tracks today. Hello.